Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino likambo ezalaka ya contrat to signa biso na bino na yebisaka bino soki namoni na lobite na kozala coupable mieux vaut na loba bino boboya bino bowa kisango bino bobude yango metika lawana je dirais un jour j'avais parlé masolo na depite mbote na bandeko tuba kolananga na nariwara epai wapi insécurité mikolo yo moyen te trop d'attaques bipai na bipai batake ba commerçant mabe basala boye mabe kuna na aru moyen ezate. Merci na bandeko tout, je compatis avec vous bandeko nanga bakolala te kuna mbote na bino tu bokolanda ngai na mwana ditu kuna na Sed Media kuna pe insécurité mikolo yo moyen te masolo bao bakolanda biso na Radio Soleil toza kuna na chofa bozwa mbote bisika bozwami. Mais il faut boyeba que toute la communauté Songé est en deuil, ils sont éprouvés. On a perdu un général Willy Yamba Kabango oyo auti koti kabiso akufaki kuna na est na nord Kivu. Général Willy Yamba Kabango akufi tantôt balobi eza Covid, tantôt balobi ezali Covid te, ezali poison, eza moins compliqué bandeko nangai et tous les Congolais en général bazana matanga et bemenaye eseyaki na Kinshasa. Je pense que bientôt là ba obsèque naye mukolo naye yasuka nyonso et comme ya kokota na moi caisse ya muke kaka oyo pona okende ko répondre ko pesa rapport na oyo atinda kibiso sur la terre des hommes. Il n'est plus ce général là, il est parti. Masolo na depité Martin Fayoulou na Théodore Ngoyi baye ko la Moussa débat va relancer les débats sur les ordonnances du chef de l'État. Masolo Tokobeta, nous allons essayer de creuser tant soit paix. Ba policier na biso oyo bazali batiaki na ba pavillon kuna na motel Fikin ba konyo kwama bambate pavillon moko eziki ce qui plus de 250 personnes bazali banda batenu eziki ba bilamba ba maman bilamba ya bana bazane eloko moko te ndenge tokoloba awa tozaki même kokanisa tout ça la une descente même à côté ezali ko permettre bisote pambate. Quand vous voyez le nombre de gens yoko qui t'a peut-être na 5 mousses batouana baza autant et kobimisa désordre, nous sommes en train de regretter parce que eza quand même kopé ça passi na koya kozongela yango. École de criminologie bakitaki na quartier Mombele nazo bandawan bakitaki na quartier Mombele ya liboso en tant que ba criminologue basangisi ba master ebele oyo bazalaki koyokana te basangani eza eloko na elisaka bino chaque jour ke mutu ya mabe abotama te. Société Jean-Jacques Rousseau mutu aloba société nde komisaka mutu mabe. Mais pour les criminologues makambo akozwa raccourci eza malamu te wana eza makambo ya ba pénaliste obeti mutu likofi etumbu na yo oyibi eloko mutu etumbu yango yo. Donc il n'y a pas de négociation bango bazaka pressé au salibo yango yo. Mais deux fois sans tenir compte il y a oyo salemaka oyo ba auteur rebelle balobela pona kokata likam et le pénal ne résout toujours pas le problème. Tomona na mboka oyo bakanga ba shege bakanga ba kuluna baboma ba misusu batia bango na ba prison batinda bango na buluo e kafela batinda bango bisika ebele ba luzumu. On a envoyé. Est-ce que ça résout le problème? Problème éthique entier d'ailleurs réseau ya lisusu koleka.
Na minute oyo bandeko na ngai na Kinshasa insécurité na lobaki na bino bokeba na mituka ya keche komata. Parce que mabe ya keche zanini. Soki chauffeur a bloqué, même yo soki a débloqué kuna te okomeka kufongola te. Tiba kosili sa opération na ba. Je sais que bandeko na biso misusu baza ba innocent. Mais tu bakoteli na nzela wana enlèvement na ndenga kosakana te, ba enlever mutu, ba benga mutu yebani na ye. Tinda mbongo na M-Pesa na compte boy. Soki otindi te okomona. J'ai vu une dame qui avait un bébé de 3 mois passer je crois 2 jours dans la condition wana. Ezana bandeko, ezana journaliste na utaji ko sabine. Donc ça s'est fait comme ça. Moi si mususu baye famille na ye batini $300 aye wana basi bazokisi partout. Matabus. Je dois vous le dire, Matabus. Tika lolendo ya ba taxi soit ceux qui olingi Ozu express yomoko. Mais express ango wana ifo yeba que chauffeur wana azam mutu ya mabete à côté le mananzela mutu mususu à côté. Parce que tango kozwa express, yo go vanda na kiti asima, lokola bino bolinga kozala ki patron. Na kiti asima wana dès que les chauffeurs bloquent, c'est fini. Kaka yemo kwa débloquer. Tout comme akolo bana yo zela nanu, pardon maman, nazo andeko nanga wana na moni, nasunga ina tika ye kaka aw. Oyebi eloko bako boutique te. Mais nyonso wana ce n'est pas la solution. C'est comme ça que l'école de criminologie, ouais, chapeauté par le professeur Raoul Kenge, bakitaki na Mombeli. Bayekuna, bazaki na ba Félicien Kayombo, bazaki toute une équipe. Bakiti kuna basangisi bandeko wana, bapesi bango ba masque na ba désinfectant. Les équilios yo bayoka na kate. Les cachons ne résout pas les problèmes, la prison non plus. Faut que tala siko problème ne mususu. Siko bandeko wana basangani, bapesi bango omonike mutu nalobaka na bino. Quand nous échangeons avec ces gens-là, ezana mutu moko tandimaka kozala na ba condition. L'opération s'est bien passée. Bapesi, mais oui, mususu pe ba yajo na biso to se retrouver te, to sala mobulu. Wane zanga kate. Et le professeur leur a promis à l'obina yé bino ya bino mbalasi. Mais au moment que nous avons la capacité, si nous mettons toutes les compétences que nous avons en marche. Là où les pénalistes ont échoué, faites intervenir l'expertise criminologique. Parce que ce qui est, et quand tu places au Komona, que Makambu, et que comme on proposer bino schéma mususu. Le pénal, c'est le raccourci. Et le pénal, et le cas cause. Ni ne sali que osala boy. Il faut chercher d'abord à comprendre et loco pour que ose lango orientation à malam. Ce qui oyebi ango oyebi ango malam te, c'est tout okozwa une décision arbitraire qui ne va rien résoudre. Et salemi ndenge salemi, je pense que même moi conseille beaucoup là.
Qui va masque, qui peut n'a pas ok? On va qui malamu, va nous cabango moko, vous trouvez que ça les lavango, la masque. On a qui regagne, on fait les bango masque. Donc on a besoin de la politique que dans la moment dans occupation, les malamu. On a besoin que d'ailleurs on va voir qui ça. Azabana soki misato soki mine azana osana le but de bape ndenge bato ok rigena lobaki lokola baza 6 ngai machine eza moko ekoka te tosalisi bango topesi bango apui basombi 3 machine amoni machine wana eza machine ya université ok eza machine ya université eti yango na disposition ya weekend po oyo alingi koyeba kotonga weekend aza wana alakisa nde nini batonga yango wana basali liboso ya mamasi namoni basali yango bien ya kitoko ok alors lokola machine etikali eza na disposition na bino oyo alingi koyekola ayekola mais toza mpe na makanisi ona bamisala mosusu lokola bamenisier oyo aza mécanique ou menuisier oyo alingi aza mpe na possibilité disons na bacapacité na ye totala mpe ndenge nini tokoki kooriente ye soki epai ya atelier ya mécanique ou bien atelier ya menuiserie et tout ça souci na biso eza ke bana momele baza na occupation badévelopper bacapacité oyo baza nango nga nasala na université justement banda soki 2013
masala ba recherche na ngai na makambo etali likolo bana basala. Telemba awa ozomona te mokonzi biso sikoyo na bato ya boye bando olinga te biso lokoma kuna yande ntango boyaki boye bayaki wana mpe bayosala makambo bango mpe bazalaka asamble na biso baboye makambo wana bakota misala loka bamisala eza bato bapesa misala bakosante baboma milimo wana nyonso tosanga pesa meme wati tolanda makambo opesa biso. Vous êtes parti à Jancy. Bon, vive à Marc. Tika mokonzi solo na mokonzi tika zala ayaki ne pona bango tika solo. Sina bise souci na ya lobby. C'est-à-dire dès quand moko bango babundana bango ba profiter na ndenge baye partage ba cash no ba se réconcilier. Siko ide na yo pona bango ba kutana ba se réconcilier kabaran. Ko éclaircir. Donc ko ya lobby ya mo. Alors delitoki ya lobby. Ekiri wana kuna pe bayaki na bayoki partage mais bayoka na tete senga ki pe ba sa la réconciliation na ekiri wana. Est-ce que ekiri wana Aujourd'hui, malamu, bango moko baluka tailleur, toi ça là bango, parce que tout est là parce que somi efia mususu. Voilà, et que problème ba olingate. Malamu baluka tailleur ya quartier asala quartier. Tailleur wana il faut asala au moins na bazena quartier. Pour ala ki sala na quartier ndenge batonga. Dans la piste tailleur, bien. Alobi oke bana boye ko na kitamango na mkonga na moko ko bate alobi como ga na ga mo machine trois machines c'est là la machine a esa machine à l'université tiens au panae ko oya lini aye ko la kotonga ato ni ala sa biso to na contact na oya zotonga na yende na zo ye ko la mosala ona na lafme sali ni aluka aldister ya quartier kwa sala na lafme sali aussi aldister yo pe ko sala na mo na jeune basi ni pas ba jeune basi mais là dans on ndenge ni masala biso tosomeka bakantini ba savon yango na tomoni lelo bino pe basavon na bino na pati na bino eza pa eza 5 cantines donc on a na makombo boye soki oleki osomi maboko tala bo néglige te mpona poto osilaki ma ebani susu ezwi kozo bana mike oyo bamandaki place donc malamu etie katine ok
osokoli maboko pe osikoyo soki oza na likanisi mosusu opesi yango na jansi tomona nani lovis opesi yango na jansi to na province ok aye kosola na biso totali ndenge nini tokoki kotia mpe machine soki bana balingi bayekola ok. Voilà. Au côté qu'on conseille Moutou, Nathalie Sibino, je vous donne toujours les exemples. Il y a Oto Sali, Namangonga Oyo. Okomona ke Moutou Amabazate. Moutou Amabazate. Naebi Sakabino, ba personne avec handicap. Tant que tu lances, PMS, pesa moninga sourire, ils apambate. Batouana ba viva kana force. Ba viva kana kanda. Aya saliboy. Parce qu'ils se sentent discriminés. Ceux qui ont tali ba réaction à bango. Et ça y a que le col a toza discriminé. La solution, pour le col a moutounionso, comme tout être humain. Et ça y a qu'on se défendre. Des fois, on a ba réaction émotionnelle. Et ça n'engouane. Mais ceux qui ont tali ou approché bango tali, au comment on a que bazama bete. Yangon a lobaki, opération Pesa Moninga sourire. Félicitations. Na directeur et professeur Raoul Kenge Kenge, na équipe na ye, ba c'était tene, ba ndeko tout oyo ba kendaki, ba assistaki na opération. Nous sommes contents. Ezaya kolakisa, nyonso tout wana ezaya kolakisa batuke. Tout est possible ya ko récupérer batu. Tala lelo, koton di saka batu na prison, koton di sa. Lelo prison ya Makala. Presque 8000 personnes bazakuna. Et la prison wana batonga kango pona capacité ya batu boni. Et batu wana est-ce que bozo tindela bango biloko akolia? Soki Kinshasa bazo se débrouiller na tout monde donc batu bazo ya kopesa ainsi de suite. Bon on a intérieur. On ne pense pas à ces gens-là. Ce n'est pas parce que Batia Moutouna Boloko, il est privé de tous ses droits. Non. Il a le droit de manger. Il a le droit de se laver. Il a le droit de prier. Yangomoni Batia Kaba Omonier. Tout ce que vous voulez. Cette personne-là n'est pas privée de tous ses droits. Batia place Batia Wan. Il a droit aux soins. C'est comme ça que Omoni, Bazui, quand VK est tombé malade, Bamemiye, Batindi, à Kena hôpital. Quand on a essayé de faire une analyse, Eliezer Longwa Kuna, comme il continue de aller aux Rwandais. À part ça, oui, puis Kolobani. Yo, ce que ça moutou à colonie. Et ça n'a pas tout mis sous soi. Ceux qui ont moni tant quand on parle de la République, au Kangi Mounokonayo, Vandi. Hein? Il ne faut pas que tu aies le place, il y a débat, yo kokomate. Et aujourd'hui,
presque 8000 personnes bazo bakisa makaka. Maman Yvette Kimbuta akendaki kuna samedi nde bayambaki ye alati teni oyo biso tolata na minito. Maman Yvette Kimbuta, la femme, l'épouse d'André Kimbuta Yango, l'ancien gouverneur de la province de Kinshasa et l'actuel sénateur Mwasinaye. Maman Yvette oyo ndeko alobaki na zone dimate alati teni oyo biso tolata. Teni oyo kamera alati. Teni oyo Muyambo alata. Teni oyo Frank Diongo Masolo na de pité. Yango na lobaka na bino omoni surtout soki ozo la politique ça la kata stage bakanga yo ata na commune. Ça l'effort. C'est compliqué. Voilà bande konanga ezawana lelo mama Yvette azo senga liberté provisoire ezo senga ye. Donc azo lukango na torche libanda pona amona libanda toza ndenge moko koseka moninga te ata ndenga azali wana yo pe koseka yete parce que ye azaki ata ko kanisa ya sala politique wapi azaki ata candidat bourgmestre te mais likolo ya lupangu otozoloba moko ekozala ya sombaki de bonne foi ayebaki na ye kambute. Oui, le kola mobile na yaza politicien et komika kobimake ndenge bazwa kabiloko ya batu nanko mais toti que la justice basala musala na bango. Donc ko somba ya mabe e ko mema yo pe okangama yango nazali ko insister na bande konangai mbongo kozwa ngweza kapasi ko bunge za minute moko ko ya ko pesa ba retour yango na koloba na bino linyo somba lupango. Je sais de quoi je parle. Vérifier tika ba sentiment parce que na suka okoya ne ko Eliezer tala likambango bino boloba ka chef de l'état loba ki tozonga na mboka wana ainsi de suite makambo eza kaka boy bande konanga to viva ba makambo na mboka oyo nous en avons l'expérience. Ce qui bokoyoka consultez bandeko, dépensez $300, $500 ou encore $1000 mais oza la sur na isiko zo somba. Sinon, crédit wano kokota na banque et kosalisa yo AVC. Na pesa bino ba numéro plusieurs fois. Yo boudé na yo, problème ezate. Tambo aura parlé. Pavillon ya Fikin na lobaki motel Fikin, ce sont deux choses. L'idée qui ko alobi nanga batu ba kokanisa keza côté o ya batu azali kofanda te. Ba pavillon wana ya Fikin moko ba pesa ebele ba pesa ngo ba policier ya ba ujana bayaka mais moko ezwaki moto et kuna général Silvano Kasonga kitikuna ba kozela le gouverneur Jantiningo Bilambaka mukumba yango wana bakende ko intervenir parce qu'ils ont tout perdu. Ezala Bilamba, Ezala Nini. J'aime moi-même essayer d'appeler le VPN. Gilbert Kankona na zuete na habité ceux qui azana ki sasate. Bako kako kitaba sunga bandeko wana ne fiske na ba mousse. Moi ilamba ya ba mama, moi ballon ya bana pour que oyo azui kama moko oyo azui ainsi de suite bandeko nangai. Makambo yango yango wana ba catastrophe o bato bako gérer. O ya compétence ya ministre Steve Mbikai yango wana. Action humanitaire. Action humanitaire, bokolo bananga ke ba policier baza concerné te. Baza concerné pe lokola. Na lobaka na bino si nous avons besoin d'une bonne sécurité, mettons dans de bonnes conditions ceux qui sont censés nous sécuriser et causer la malam. Il ne faut pas que ba policier to ba militaire bazala ka batu ya konyo kwa. Nengo zo mona ba policier wana. Balobaki makambu ya le 30 juin 28 000 francs ya kobakisela ba policier bazwate ti lelo otokotia na solde na bino ya mois de juillet et yate otokotia na ya août ti lelo ba policier wana bakozela. Qu'est-ce que vous cherchez? Bango pe bazana ba syndicate ba syndicaliste na bango ka biso ne tozolobela bango
Yango pe na loba na bino. Voyez comment nous nous comportons vis-à-vis armée na biso. Les hommes en armes, bazo battre la biso. À peine quelques officiers de Bazaliko se retrouver. Mais les autres ne se retrouvent pas. Na pesa kabino exemple ya kan Kokolo. Baye na concession na domaine militaire bakati. Batongi paradis. Oasis. Batongi paradis mais à côté Bikok Kindoki. Kindoki. So ki oye place wana meka côté le moko mona ka soda moko abim. Mais soda wana azonga na ndaku na ye okuta eloko ekabola bango bazana kamwa chambre moko boye bakabola ngo na liputa. Liputa ngo ane koma salité. Talasko place soda zolal. Bande konanga. Notre armée mérite mieux. Bande konabiso wana bazo mériter. Ndenge to alia to lati ba cravate ndenge na lati awa na ko tambola tozolo ba français. Bango ba misusu ero bazana sama bulu. Mususu alalité. Alali na samai donc akoti penza na mai alali wana pona kobate la bisu pona kobate la ekolo mais mutu wana soja zwili kama blessé de guerre okomona ye akomi mandia na nzela akosenga bande konangai tozala kabatu qu'est-ce qui pouvait coûter na batu oyo ba millionnaire o batongi na domaine militaire ceux qui bomoni eloko wana bakatango kenda ti kuna na côté ya station o ya Total ya baka yao tout ça est un domaine militaire toko senga na ba millionnaire wana teki avant que bosala botongela na nubiso ka awa soda vanda na condition ya malamu batonga ngo pa ba préfabriquer o ya Jamal batonga endur et kovanda bambula na bambula banda kunyo soto wana eza banda ko batonga je crois pendant ba belge ndako wana ti lelo so keza ka ba préfabriquer ko gaji ko zala lisusu et na kotonga banda ku génie civil bakotonga bakozwa misala bande ko ya IBTP alongi na ya kuna bakozwa misala ya biso nyonso non nous cherchons les raccourcis kana na lobby biso nyonso to koma ba pénaliste nini toko sala ya mbangu nini toko sala ezane le côté oyo ko durer oyo ko mel eza quand même soni eza wana ba policier wana bazana ba condition wana basi na bango bakolela c'est la politique. Chance tala kaka ndenge bandi kune zoya ba. Donc moi ya franchir ce makuna za to. Il y a plus moyen de tozotala. Cela wazaka kotalisa. Donc ni rambo ndenge zui fandi boya moto zo banga ko umele bele belawa. Et la gloire moko ce n'est pas facile. Et na ba air wana ke mort do mezate. Eza facilité. Donc nzamba sali biso pena grâce moko ke. Moi to lo ba pende zape. Tango mabende boye bukane boye te na mire ko ebo. Et puis na katikati awa ba triplex ndeza la ba triplex na triplex. Ba chambre na chambre. Yango siko ndezui moto. Donc moto ezaki vraiment ya grave. Moto bimi atana eloko azate. Donc ndenge la ki wana ndenge ba teni ba pièce obimi na yo mbango mbala moko de comment penser wa moto se voit. Donc ba perdre biloko na bango nyonso tout. Ça se voit. Bilamba balati oyo. Donc baninga na bango le basalisi bango. Ça se voit. Donc on va chinois awa na ah, aloya. Toke toko za mama. Tout voilà. Attends-moi pour Filmer la scène là, OK. Moni ba moto epeli. Tozana bana ka dengo moni biso ndenge tobimi. Tozana eloko te ni ya kolia ni mbeto. tolala eka na butu tomoni 0 heure moto epeli tobimi biso nyonso libanda
bamisu babimi mitakala bamisusu babimi na bilamba bana babimi mitakala toziki biloko eziki na kati awa biloko nyonso presque oyo ya chere nyonso eziki donc toza kaka boye papa message na kosenga na mama Denise ayaka asunga biso atala ndenge bana bazali bana baza mitakala papa biso mpe bamama toza mitakala tobimaki bamisusu baza na basouvetima te tobimaki kaka bongo bilamba tolati todefi na baninga bapesi biso asunga biso toza na basani te toza na banzungu te toza na eloko moko te tolalaka na butu tosutuka tomoni milinga ebandi ekomi ba 0 donc tozoluka mwani tobima tomona su nzela te tosala efo tobimisi bana to tobimisi bana tozonga tomeka kobimisa biloko ndambu tokoki lisusu te tozikisi nyonso mwana oyo kutu ndenge aza bokushe eza te pampers kana olaisaka ye aza na elamba te bakabele nde bilamba oyo bilamba eki wapi bilamba nyonso eziki bakushe nyonso mwana eziki torekipere eloko te donc toza a mpena mama Denise oyo ya biso mawa atala mpena bana wa babebe boye oyo bakoko na ye toza basa basoda mibali na biso taka bafin du mois tozelaka fin du mois na minute toza na elamba te toza na eloko te papa eloko ngai ya koloba mama Denise asungaka biso tala bana mitakala boye biloko nyonso eziki moye eza te papa mama Denise ayoka asunga biso place weseke bato wese eza te dushe akosukola eza te tozofanda na basima biloko kolia eza te ratio ya basoda ndenge ezalaka eza te ok boza combien de famille awa oyo nyonso boperde biloko awa toza ebele papa toza ebele natikela kaka boye tala mwana nyonso nyonso eziki biloko nyonso babasa mwana eziki bilamba eziki oyo kutu nde bauti kokabelanga nde nalati naata eloko kosala te mbongo eza te kolia eza te nalala libanda lelo mpe soyebi te mama Denise asunga biso asutu ngai asunga ngai nasemi nakolala wapi ata basa ata bilamba nakolala wapi nabotinakotinanetina nefu mwa nakolatikamona nini Denise ayokelanga maa papa biloko nyonso ekei tosengi na mama ya kosunga biso mama tika biso te aya toza basi bautia na papa touti na province nde toye awa papa te mama te ndeko outi province nini nga nauti na Kisangani eloba mwa emo na munoko kuna mie niko mtoto wa Mswahili natoka Kisangani ndio niko napenda nioneshe mama Denise atusaidie asituache mama yangu asituache tutaishi yaye hatuna hata kitu hivi ndio kwenye tunatoka hii kikwambe banampatia ndio mtu ndio ananiletea baba yangu uko nasikia nabakia bule na mtoto hivi siyo taishi aenda kama mtoto mwingine hatuna ya kukula hatuna kiokyote kia kufanya baba yangu tusaidie jua nini mwae napita kisilani napita emosioko natupata kuinene na kio tupatikana 0 ndio busingisi iko kumacho ndio moto na kio tuwakia kunyumba okay. Mama ni mabwenza mbele Zambamawa
devant ma baby telengano. Batino son lequel Olandanga malamu. Tozana milicité. Tozana police oye bani police de proximité. RSM. Bato bakokota awa. Rife azoyelanga liste na Pérou. Pas question. Aussi Matela Bobanda Kozonga Namoko Nazo Telema avec la liste. Biso toza basi ya ba policier. Na 0R notre pays biloko nyonso eziki. Zambe asalisi moto akufi te. Awa tozolela kaka na bakonzi ya polisi ya mibali na biso chef de l'État ayokela biso mawa toza na place ya kolala te bonje eza te bilamba eza te bana mpe baza polele biso nyonso polele ata boye balobi tolala ndako oyo me eloko kolalela eza te biloko kolia mpe eza te biloko nyonso eziki biso basi ya basoda toza eloko kosala te. Bino bouta wapi? Biso touta na province. Province nini? Na Kisangani. Mama Denise wetu inteto hapo tujibana babaka jibaba salai subu mwosheka baba yetu mama bwa kulala ni bana tujinabu Mama Denise ikala koko wambile koko Felix president ikala koko ni meja alusa kwa yeku kutangile koko baba yetu kutumvile kwa utubangile ibila baba kulala byosi byoshe ni bana bosheka ni balum puta baba badi mo hospital wa mama yemu mwabe watu na shitu kutakajina kwa kuto Felix wetu Chilombo wetu mumane Mama Denise wetu mama ndo abana tunishinga neba amufiki baba yetu abine mwa kutomba to Mama Denise uti ndo abana tati baka shiba Mama Denise wetu utufuya sama ya biso Demokrati du Congo tutinaba kishinga wa makuta Mama Denise fuloto apulisha bakiba kila kwa yosi bioshe bilamba ma congélateur ma télévision quand tu ne chuba kusiku to baka shibona mwa quand tu ne mwa bato ba la télé Mama Denise wetu tayira kwa tutuma kwa Nyoshe kani mutulu katene mabate tuya kokulusa mama ki kwanto ngolu meme wakupati sekedi nyinga mabote sekedi tumfila kokulusa ngolu mabetu mabo wakusoma katwena na ubya kutebina kabiena koku Okay, obaksani Bitu bya byoso bipe umuso kanisi wanje wabila kanisi wabulo wanje yabe bya mapesa mama se bitu byoso nipe umuso ayi yabe bya pande ushale bya nyuje usala bya baba sene chikira abutaka mama jana mushale ni chikira Voilà. Et ça la passe. Je pouvais y aller, mais Nathalie m'a coqué ça. Sinon, on a l'ingana qui côté la bande qu'on a vu. Il ne faut pas tout le monde à bande qu'on a vu. On a le cola. Musala baza moko ya biso. Nde balata basokoto pona obate la biso. Nyonso ekei, ezala ba moto, ezala ba tenue, ezala nyonso ekei. Ndenge to kolo baboy. Basi wana bazotanda maputa na se balala na bana na bango. Oyo kapanzi awa na se na mabele. Et puis ba paviongo wana bachango ata sima ya biente ezaka eloko la béton bacha wana de muto azolala na béton wana na bakaya se wana bachaka ezo chuba ye. Mais yo lali bien. Compliqué. Monsieur le gouverneur bazozela yo na fikini. Jantiningo bilambaka. Bosala quelque chose. Ce qui ozana mbongo te benga ministre Steve Mbikai na niveau national ba débloquer mbongo ba tia bandeko na biso ana na ba condition bien. Masolo na dépité. Parce que boyeba kate Ezeki tu n'as pas préparé. Tokena kota la maman moko wana parmi ba personnes avec handicap. To vanda kaka boyo. Oh. Ndeko Eliezer yaka awa ndako Ezeki. Na kekuna donc ozomona eloko msusu. Il fallait intervenir tout de suite.
opesi moninga sourire. Okuti mutu akolela opesi esengo. Mais yo zakuna te. Omesana na yo. Mutema libanga. Omesana na yo. Nengo tozolo bawana donc. Nous prêchons dans le désert. Donc, eza nengwa. Tozo te ya na bisika bikauka. Même Jean-Baptiste azaka be kobele la mebato azalaki koyoka. Ozata na possibilité te ya kosunga donc ozomona ezoleka kuna. Okopesa mutu esengo te. Na lobite ke oyaka na nzela nanga. Nyoso okoki kosala yango. Pesa moninga sourire. Ndeko nanga. Pesa moninga esengo. Ndeko moko alobi nanga banake. O mikolo oyo ozana rando na ba pasteur na lobi jamais. Ngana koza la rando na ba pasteur te. Bazaka ba papa na biso. Mais ya mabe tolo ba quand même que papa o eza mabe. O eza mabe. Na teli bino polémique ya Kijamina na Denis Lesi. Bande konanga. Vous pouvez vraiment bozui bango, bochango, botali boyo ozongi osali pona o comprendre olobi ke penza oyo nzela lo lango yango bazola kisabiso. Biloko ekomi kobima na minoko ya ba papa na biso eza normal. Oto kendaki kuna totika kika masuba. Ata eloko moko te ba pesa ki biso. Nga nazo comprendre te. Nazo comprendre te. Et on ne peut pas se servir de l'église pour raconter ba bêtise na yo. Te wana te. Yangwana lobaki na bino. Je ne sais pas si j'invente. Quand la Bible vous dit que beaucoup viendront à mon nom, ne les croyez pas. Quand la Bible vous dit que mukolasuka bakolobake toteyaka na kombo na yo tosalaka ba miracle na kolobaka na bango que je ne vous ai jamais connu, on parle de qui? N'est-ce pas des serviteurs? Ezapona basali na nzambe te. Tout évangile oh ya que ezakaka yondo bengaka. Allez, donnez-moi. L'appel des fonds aux oloba nan. Après olobite ceux qui lo boko ya mobile pesi ya mwasi ye batete hein. Ngai pe yango na zoloba. Bana oyo bozomona. Tozana bana combien ya mike. Oh, il faut moins intervention. Quand vous voyez cette dame là qui doit aller à Kananga, aye awa kolene. Mais yo van mwana mwasi wana yesa yinga ki alala kan église. Comment l'église ne pouvait pas ya kozwa mwana mwasi wana ba memaye akende. Moi-même ma résidence entre deux églises. Église de réveil na église ya scène de dernier jour nazana katikati wana. Mais pona nini batutu wana bazoya bazokota na église te. C'est parce que l'église n'attire plus. Et comment le gole logo mususu tolobite ke bango tu bazama be. Mais ezaka même na basali na nzambe na salaki awa na lobi pona yo mosali na nzambe ya solo ezanani. Je sais pourquoi j'ai posé la question. Tangu Jésus azoloba na bango bato bazana nzala alobi to tika bango bakende ko ya alobi te bafanda bino boliesa bango. Wana tamwe mutu a inventé na habité. La même Bible dit chaque fois que vous ferez quelque chose. Même la Bible a dit que nayaka ipana yo nazaki na nzala oliesa kangati. Et vous pensez quoi? Que wana bazolo belaka pasteur, ceux qui ont lié si pasteur, le pasteur a son droit, mais Christ en prêchant, alors, yangona zoloba, namoni bande kona biso balekaki awa, bakutaki ngate na kuti carte de visite na obenga bango. Bande kona biso ya ba musulman. Oyo modèle nini ya ba musulman tozana ngona Congo? Kowele la ka ba mosquée ya ba paya, kowele la tout doit nous arriver. Et puis c'est ngana lobi boye. Colonisation mususu ezoya na nzela na bino. Ezoya na nzela na bino. Comment nous pouvons vivre dans un pays où presque ba mosquée tout ezaya ba paya. Bâtiment wana komiko ya ba paya. Ba paya ne mutu basomela bino. Siko bino bozo sani. Qu'est-ce que nous bénéficions par rapport à cette religion là? Non mais attendez, toyo kanaka te. Toyo kanaka. Ezaba lokabiso to ndengeni. Mais comment na mutu anenga non. Alhamdulillah. Mutu wana mutute wana politika mabe baka free
ainsi de suite. Oui, bakafri, yo zakafri te. Yo sko makamwano kosala, nino sali ya malam. Et ça compliqué, c'est notre pays. Chacun répondra de ce qu'il aura fait pour son pays. Botika koluka ba esquisse ya pamba. O ba Rwandais basali ba Burundais basali, c'est tout ce que vous dites. Les abino moko, quand vous détruirez ba Rwandais wana ba bekisi bino bobo ngisa stade de martyrs pona ya bino ba yeba kangi bino maboko. Ba Rwandais ne bazolo bana bino ke boyi baka, même ya muke wana ba individu ba s'enrichisaka. Population tika la kandengo wana nde ba Rwandais. Boyo kaka sonit. Boyo kaka sonit. Nous allons aborder la dernière question. Et ça dossier, il y a relance, il y a débat. Sur les ordonnances du chef de l'État, débat, ici là qui déjà. Mais Martin Fayoulou m'a dit, il y a relancé, il y a un depuis qui a eu. Dans l'Obaka, dans le meeting, il y a bien un Martin. À l'Obaka Malam, sauf une chose. Vouloir prendre la position proche, il y a FCC. Makambu ya ba juge lelo na moni Théodore Ngoyi yo pena viena nga Martin Fayoulou na niveau ngo komi ozaka na niveau ya kobanda ko landaka ba Théodore Ngoyi na sim okende kuna position boko sala mise en accusation yebisanga qui sera bénéficiaire admettons que basali mise en accusation lelo Félix Alongwe bakozwa babengi yo ke Martin Fayoulou ya kozwa yango. Mais pourquoi vous roulez pour ceux qui n'aiment pas l'état de droit? Je vais expliquer le pourquoi. Il y a un précédent, il y a Moutounion soit Yebi. Le FCC, Ndemoutoisa beaucoup plus vexé dans la nomination. Et nous avons vu même juge, bazana couleur politique. Tomoni Bangwa. Dans la nomination. Et on n'a pas le précédent dans question. Tolobeli Makamba, Vundoa, c'est dit ça mandat dans la Cour constitutionnelle. Oui, vous allez me dire qu'en droit, on dit qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Je maîtrise ça. Mais ça s'appelle aussi un précédent. Le Zolobambile, ça. Et ça, Makamwe Salema, awa, tout le monde a tebo, telemi, bokeko sala, mise en accusation, on a confondé pour la mise en accusation. Viens, Nanga Martin Fayoulou, viens. Tangu yozala kilibanda. Laissez-moi quand même vous parler. Le quoi n'a pas possibilité à kolobela yote ou yambakali sous téléphone ngate. Tikana na lobela yo na télévision. Tant yo zala ki libanda. Au moins que population ko réclamer le comme sous. Tous liés contre l'FCC. Yo ye awa pona opesa babeki na FCC tondengeni. Oh biso to zaba défenseur et à l'égalité et ainsi de suite. T'es un vieux. Waneza ko défendre l'égalité t'es. Tant yo zalaki libanda, population wana oyo yaki koyamba yo. Na population oyo, ozomona lokola okabwana na bango. Batutu wana, soki omoni UDPS, bazo yemba wana. To pesi la mukambote, boete. Ozomona ke batu bazana pose ya ko se retrouver ndenge zalaki. Il ne faut pas marcher en contre-courant. Parce que Théodore Ngoyo Kolanda, problème est atteint. Il n'est pas allé candidat président de la République. Awa, thermomètre, komikaka, candidat président de la République. Bobandi ko considérer. En tout cas, nga nazo kam. Vraiment nazo kam. Nazo kam moi. Nazo kam. Même les candidatures fantaisistes. Oya mutu penza ozomona ke yemo kwa zomindi mate. Lokola déposa na candidature, c'est tout. Et comme mutu a consulté, bande konanga. Quand il y a eu ces élections ici, Ezaki Kaka yo Martin Fayoulou, Ezaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'autre côté Ezaki Shadari, Yebisanga Mususu. Yebisanga Mususu. Et ça les Makandengwana. Quand nous sommes allés aux élections il y a 2006, Ezalaki Joseph Kabila, Ezalaki Jean-Pierre Bemba, Ezalaki Kachal à l'époque. Yebisanga Mususu. Tokomi en 2011, il y avait Joseph Kabila, Etienne Tshisekedi Wamulumba, et puis Vital Kamerhe. Yebisanga Mususu. Biloko wana to yebiango. Yo vient nga Martin Fayoulou. Na niveau so komi. Niveau au Genève.
ataki yo okosala biloko wana te. Je dois rappeler ici, en 2006, dans l'élection en 2006, Théodore Ngoyi était proche à Jean-Pierre Bemba. Akita na Lubumbashi, abima libanda, chungwa kumwanza telemela ye kakaboy. Akuya atanikuta hapa. Abima, vienanga oyo, Joseph Olengankoi, mutu akenda kobimisa ye place azaki. Et c'est connu, c'est de l'histoire, c'est connu. Yosko vienanga. Na niveau bataki owan. Les lots ont revendiqué que yo gagné l'élection. C'est au commis place au commis one. Mais si les lots, quand vous faites des marches à mise en accusation, mon vieux, de manière quand même, au vendi yo moko bani ko réfléchir. Bon, ezaya que, ezaya lokola mutazolo bake, basa la coup d'état. Tant bako ça la coup d'état. Ceux qui va ça le coup d'état, c'est les militaires qui auront fait le coup d'état qui vont s'accaparer du pouvoir. On va vous apporter ça comme un gâteau sur un plateau d'argent. Et la mise en accusation, Oyobo Salate, Théodore Ngoyi, c'est un avocat. Azaya Awa, na Congo, ayoko postulé wana comme candidat président de la République. Quand Kabila faisait ça, Totikala jamais comment na Théodore Ngoyi a quelque déposé plainte, voilà toke Luka kosa la mise en accusation à Joseph Kabila. Ezanine. Ezaki Kikatange ya kemo, voilà. Ngana zamulu bakati, bon, Kabila, azamulu bakati. Comme ça, tous ensemble, tous battent la mais tous kosabango. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles comme ça. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les cas Vundwa ou Ezawan, les cas Luzolo et Zawan, démarche Wana Salemate Ponani. Aujourd'hui, l'FCC de ranger. Qu'est-ce que vous voulez? Yebisanga mon vieux. Et cause à la Sony, Pona yo vienanga Martin, ceux qui va moniquer au bandit au marché, n'enge mokona FCC cause à la Sony. Ngatambo bandeko nanga bakola nanga libanda. A son temps nazo ba problème na bandeko libanda. Bakoto nanga comment tu trouves Martin Fayulu na lobi celui-là c'est un combattant. Ndenge na kolo baboy. Bandeko nanga ebele na diaspora ba yebi. Qu'est-ce que moi je leur disais sur Martin Fayulu? Mais vous n'allez pas retourner. Du coup, et là, il y a population maki kosangana. Koyokana kotala le mal en face. Oyo tosali nango 18 ans. Yo ya kopesa bango babeki. En suivant Théodore Ngoyi parce qu'il était candidat président de la République. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça? Mais pourquoi cette démarche-là seulement maintenant? Qui oublie que justice n'a besoin de ça? Pour preuve, bangoyo, babimina poisse. Et depuis un certain temps, toye komona. Bao bazan armée, mais ba membre à parti politique. Bao bazan appareil judiciaire. Félix a mené qui? Beaucoup reproché Félix Nani. Il a mené qui de l'UDPS à l'obité? Bon, a nommé, il y a un juge formé à l'UDPS Yango. Oh, il y a un juge. Je ne suis pas défenseur de Félix, mais nous devons réfléchir correctement. Totanga Koura, il y a logique pour Nakoluka, qu'on réfléchir Nenge Sengeli. C'est la même chose na zomona. Allez, batouana bakanyina kingabwa Félix a zo formé une milice. Bande konanga. Bande konanga, même ceux qui réflexion ngo et ça ceux qui n'engeni. Félix est chef de l'État, commandant suprême, magistrat suprême, ou la constitution mutozo pesay. Allez, à quel formé un groupe à battre. Tous ces combattants là, oh bazu bango ba innocent. Parce que bango seulement, balobi na bango ke la sécurité moko ya ko défendre Fati, ba ye wana na ba mura, les gens ont crié que c'est légal. De ba memi bana mibali wana ba kena bango kun. Les roba kangami. On va arrêter les innocents pour rien. Pour rien. Bana mibali wana ba yebi ata eloko ba ko kanga ba innocent wana pamba. Ba o ba sala ki excès des ailes na bango. Allez, aujourd'hui, ba garde na yo, ba komi ko formé. Bino pe ba garde, boza ba soda formé. Biso toza ba civil. Ba koye bisa yo za garde du corps, banda ko formé lenga ba militaire. Une formation parallèle, yo pe osaliang, ba pe soni. Musala ya ki garde ba pe sa yo yango wana. Ngana ebite bato. Je connais un capitaine. Pendant que j'ai travaillé na RLTV chez Roger Lumbala, Vienanga. Qu'est-ce qui se passe? Nous avions un coordonnateur, comme on a eu à Nissé Yomboranyam, Mokolo à Pic actuellement. Tokoti dans une réunion. Tant que tu as une réunion, tu vas aller au tombeau, ainsi de suite. Je connais. Agent Moko à lobby,
à tenir un langage déplacé vis-à-vis ya banise parce que anise bazaki kokamba ye anise Moranyama Verobi Pendu na Ndeko Basile. Tant à tenir langage déplacé vis-à-vis Anise, Anise maintenant a oublié que garde du corps Yamutu n'obéit qu'aux ordres de celui dont il est garde. Yakanisi ke lokola zaki cordon kuna allez abani ko lobana garde bimisa na salle bimisa wana zotala yikakabo. Il ne peut recevoir que l'ordre ya chef na ye oyazo kengen. Même ordre wana, l'ordre mal donné ne s'exécute pas. Yo okendete parce que oza garde du corps balobi na beta batu wana masachi ozi munduki obani ko beta batu wana masachi izalakate ozo garder corps wana. Ce qui y a un danger, ce qui menace mon gozo ya na corps wana, yo ne ko protéger corps wana, tout simplement ça. Naza soldat mais je comprends comme ça en tant qu'intellectuel. C'est quand même compliqué. J'estime que cette démarche est Kobebi Sabamakam. Et je ne cesse d'insister que Vienanga Martin, tant que Yozala qui libanda wan, population a compris que vous vous trompez d'adversaire. Wana zande konayo, yo peuple la sozali, obi que Félix azande konayo. Obi que Félix azande konayo. Tokende na biloko ko tatonete, ceux qui balobi que bon, toke indengwana, appuyer la position, on va arriver dans la négociation, dans dialogue, comme ça on va ouvrir. Mais c'est quand même ridicule. Ceux qui zana batoko marché na bango, eza bato ya FCCT. Eza bato. Et chaque fois la population, j'ai toujours aimé cette sortie à Mike. Voilà. Tous à la bonne, mon côté, à la bao, bakambi 18 ans, et là, comme mon côté. Mais tout ce qui est tout ça, la mise en accusation. Et qui sera bénéficiaire de la mise en accusation? Admettons que Salim peut établir que non, il a violé intentionnellement la Constitution, tout ça, mise en accusation. Qui est bénéficiaire? C'est l'opposition? Zéro. Vous donnez les béquilles na FCC. Et il faut éviter. Même s'il faut communiquer, mais il faut savoir communiquer. Bon, kuna bo telemi vraiment vienanga. O telemi na Théodore Ngoyi bo wana penzande bimi. O komi tu na te olobi mo ndeko oyo angwa zo sala likamu. Asala te lor ya vundwa asala ngote pona ba nomination bande kona ngana zo comprendre te. Akende qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche. Qu'il aille jusqu'au bout. Au moni ba biloko lokola ba démarche ya vienanga Bruno Tshibala. Na lobi ke toilette ya primature eza salité. Et puis, na yeko lobanaza chef ya Bruno Tshibala. Oh, je vais déposer la plainte. Nazela katile plainte awe kenda wapi. Nde biloko wana. Et toi, mon vieux Martin, okoko ta biloko ndengo wana te. Ozaki koloba ke ozaka soldat du peuple. Les soldats du peuple écoutent le peuple. Les soldats du peuple écoutent le peuple. Voilà, bande konangai. Toujours ceux qui savent pas les bande konanga masolona député, mais place au Vandi, mituna d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait pour la République? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? En toute sincérité. En toute sincérité, au mitali penza donc, au mitie kitalata le lobby, ngai tambwe. Nazo sala nini pona mboka. Eza makambo ya kosala ba matu vite, oko tutukaka, vous escroquez les gens au nom de la République. Magamboyo. Tala bato batombo wana. Ye yo kakate soki muto azuli kama ye wana bimi. Bandeko bo partager ndeko na biso moko azuli kama. Mais tala ye en toute sincérité. Soki azana bolingwa ndeko wana. Ya wana robaki na bino ana Kinshasa to komi ko banga. Soki azui matanga muto aye ko tala yo akangisi na yo photo ezande pona akende ko bomba. Un jour bokozwa na yeli kama bandiko la kisabatu nakendaka na pesa ka yebo na talaka ye na matanga papa yozwa ka matanga te mutu soki ozwi problème ya azoya pona kotala yo te azoya pona kuta yo na condition wana moko azo yo photo ya un jour abanda kola kisabatu tala ndenga azalaki
mais na kasho bazalaka na condition nini? Na kasho bazalaka na condition nini? Surtout ba migo na biso. Yoko yako kanga mutu photo, après oyeko bimisa lokola yonde ozaso ki champion, ba musu babima ke bangonde babimisa ka bato. Ko bimisa mutu nini? À part connuire mutu bozo sala ba double jeu. Je dois dire merci encore une fois de plus na ba avocat nanga. Maître Toussaint Alonga, Maître Gentil Soukoulati, Maître Hervé Diakese, Maître Bazaï Belé Nazaki Naba. Les vrais, pas Batubayaka, Koko Taraka Nengwa. Bande Konanga, ceux qui bomoni na loba, paie sa facture toka bwana, je sais de quoi je parle. Depuis kaka oya kotala mutu wana mela kalisho maite. Tala nenge tozala ki mukolo na kenda yona batala yote yonde okokana makamunyoso. Et vous trouvez bon nenge tozolo banakini. Oh vie wana manga danger. Wana finga ba tu trop. Vie wana penda wana prêtre. Ngaita mwe. Kamboy. Qui villageois passi. À prêtre parce qu'à finir à battre danger. Oh, ngaita mwe. Pardon. Bagoya ko finga ngaya. Et puis vous avez le temps. Vous avez le temps pour ça. Vous avez la musalate. Hein? Vous avez la musalate. Pardon. Vous avez la place à polémique. Vous avez la musalate. Mais tant que tu as livré, mais biso tozo tanga na kimukolo. Oye wa kotanga te. Tozo tanga na kimubange. 70 ans. Nazo kende classe. Merci bande konanga bobo sanate pesa moninga sourire. Bande konanga bino bozana posa ya commander biloko na Dubai. Bandela ese fungwami. Au lieu de se déplacer, okoti kobenga na numéro ya Mariam pona compte ya ba JFM service. Obengi au commandé loko nengo lingi bako sombela yo basi basombi quelques minutes ka déjà. Oui, basi basombi quelques minutes ka pona bandeko yo bakomandaki ndenge tokoloba awa. Okobenga na numéro oyo, okobenga pe na okotinda message na WhatsApp parce que Dubai er moko appel ya WhatsApp pasakate plus 971 525 529 569 plus 971 525 529 569. Mariam, obengie oko passer commande na yo à distance et kosunga yo au lieu de se déplacer ou ne ko dépenser na ba séjour na ba nini oko commander au jeu loko na yo sans problème. Je fais un service, c'est parmi ba collaborateurs, ba partenaires, nanga je l'appelle mon frère Pambate depuis que je l'ai connu. Nana sambité, il y a qu'à salibo, bon, il y a peut-être s'il a un problème, il cherche à le résoudre lui-même. Et Mariam est là dans Dubaï. Quand on a eu sa cabine pour n'en déconner Kadima, les Congolais les plus sérieux. On le vit boy mais n'a pas quand même n'engue bazo soyez dans milieu où on vous trouvez que Azar responsable. Ce n'est pas que Isaac est dans le lobby les seuls Congolais. Parmi les Congolais les plus sérieux. Et la même chose dans Mariam. Ceux qui ont dit que na yo ba ko sombela yo eloko et ko koma sans problème. Dans toute transparence. Les amadam. Voilà bande konangai ozo se kisina ni olinyo sambela avant olala. Yebisanga journée na vele kakindeni. Olamucha ozo sambeli. Okola kisanga par ya nzambe. Parce que par ya nzambe za ko pesa moninga sourire. Oyo akosekate akolela kaka. Dossier ya biake bande konanga bobo sanate. Kala mingi te on va nous inviter. Toujours dépendre na parquet. Bako sanza mbongo na biso. Merci to monani.